Kali sous ma danger le se bota BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene BTV 3 babi landa mambo bien na kata BTV 3 on se retrouver Étoile Botaka double mbonda la star Étoile Botaka wana na profiter na pesa mbote na ba nyonso obolingaka Étoile Botaka na pesi mbote na ngana ami Gauthier ne tagwanda Zambé à Weston depuis Suisse na pesi ba mbote belé na bo salite mon chéri José Ikongo Gravina Mawela mon frère chéri Chili Ambrose Okane no bakasem kaka tolo le bela et les émissions de l'Obelara nyonso qui baraté to le belara nyonso o se passe à canal social o se passe à peine ba couple et on moni biso awa to le bela ka lelo na émission to le bela to komekana ko le bela sujet oyo o etali ba jeune fille to be no comportement ya bana basi ezama na mingi te ezalaka nini o elekakana vie à bana basi mingi benga ko zasuna mibali moko te ba koma mibali mibale mi 7 pour na luka kabelo pour na luka talent yango na plateau na ngana zanga moko te na zana be invité na ngai to ko découvrir bango à tout à l'heure bonjour Claudia la star bonne Nzambe to Nzambe tena to ko mo na c'est Nzamba ce que tout le monde est spécial Nzamba ça bien on bonjour maman bonjour on peut ça comment on va dire petit 3 ba eba comment on a Bernice on m'a cassé comment on a Bernice la star Bernice il y a pour l'émotion pour de la cara comportement à bana basi c'est ça tout ça pour partager dans la lande na biso c'est ça Claudia, j'espère que vous soyez là avoir une émission sur le comportement ya bana basi parce que son comportement madame monité bon pour la yo moi c'est jeune fille la sujet oyo selon yo au avis dans les amis merci beaucoup et pas de papa selon ngai na sujet oyo déjà vraiment sujet moi talité biso pour ngapena moi aussi on a remis le tenga ni naza bien ngapena za na relé na na faute na pena ba bola mona bon na sujet oyo bana basi na éviter so to luka ni pona ngai selon nga na éviter so to na éviter moi si na bolingo moi si alimi su bali mo na roye balé bolingi tolingi ozana oyo pesa kadero oyo pesa talent oyo pesa pona su moment roboué on a tellement roboué na za su na nini bon pona nga ezana litomba te nyaso tona ena litomba te lelo biso basi toza convier trop tolingi oyo to mona sikoyo oyo ya lobi wana kuna totala yango te mibali oyo toza convier lelo na moni mibali moko tamona jeep na moni mibali moko boye aza député na moni mibali moko soki ndenge miso sénateur natika motema na ngai ngaka afuna vanda awa mobali wana mpe aza na mwasi na ye na ndenge mpena ya motivation mobali wana ana mwasi na ye mwasi wana akembaka na mobali wana mpo bazali lo oyo bazali siko biso na 21e siècle oyo tokoka kozela te tokoka te nazoki mo jour nanga moko boye tobandika le bon mwasi tidio na biso soti nzambe epali mwa chambre salon na biso to biso tokoka ngo te donc so omoni mobali abongo biso bazali pauvre bakabela nsondola alors oyo olanda il pas aller dans mon ciné pas là donc avant on la mon ciné été pour achayo na katanda akoki kolongola ka mon ciné été pour bi a remplacer yo alors yo za loka ya libanda siko na ndenga motivation faut luka eloko na yo donc eloko na nga yango biso ko to ko
te wana moi jeune garçon mo boni bozana tonton mo pe libanda yesu na pe kuna kabela $100 akabela $200 yebi mbongo ne wana suze nde ne suze mbongo na zaye ne suze mbongo na nizaye mabe yo yeba parce que Claudia na kato te bango ba lobi bo ba jeune fille ba lobi balinga bongo kwa mobile balinga soka na bango mbongo te o mata so mobile na ye mo papa pese mbongo e komi passe on moni ke singa baza mbali mi ba ni sa ko koto azo ya planti koto azo ya konto pe sa bango non c'est pas ça mobile akabila o te pourquoi chumba lo ko lo te for sambele et vous avez pas jamais que ça malade te ba jeune garçon te pour vous vendre na jeune garçon mo ya kabila ko ko mona ni so ba baza asala tina bigoni ni peso no pakala tasala ka kop akenda ka kop ne mama leo na koti sebu yo mbaya koti sebu mbaya koti $50 yo ngusela $40 yo mba $10 non mbaya koti $100 yo ngusela 80 bo mba 20 non to mbaya koti 600 mais faut na ndenge tuna motivation moi ça m'a yé papa tu épargner ta 80 pesa nga 20 soit tu épargner 60 tu traînes à 40 na 20 sur 20 donc là oh ya asoma kabelo boponi te omoni talon kabelo ezala nango teke funa sa soti dikilima mo mpona somba ngo non mpona sala so eloko mongo fo bimaka na mobali mongo apesaka $100 na somba kabelo non $100 c'est quoi $100 kozongo sikokani toza tokepe kapela tolia ngo pesi non moi c'est faux boula suna somi kabelo tolobi no somba kabelo kuna na kabelo ko somo na $1000 mais le kabelo kuma na mwelo côté et c'est le lopela muto côté mais alobela kabelo te tout ça on attend normal nous venons côté les malé jeune fille alobela kabelo Claudia na ozongela yo vous avez yo moko te na plateau vous avez balé maman na ngai yo baki kombo Bernice la star on a yo te que ça jeune fille comportement ba jeune fille ayi ko bani ko za mibali moko te okomona jeune fille mususu aza mobali na poto aza mobali ala Kishasa omona oya poto soka tini mbongo azolesa kana o bazana na Kishasa pona yo jeune fille vraiment pour la jeune fille ça passe donc ma maman so ba oui pour la puis en plus premièrement je suis un entourage à cause de la mobile ne bazana na passe ba vivre na yi mais muninga c'est faut na binaire c'est Bernice pardon na katote entourage je vais ça nga moto ba entourage je vais c'est faux archi faux s'il te plaît ma chérie Bernice biso tambola na ba entourage so pe le lopé to na to na ba ni mo ko mati entourage je suis baby sur c'est que mon côté na bien entourage oui ma Claudia ezala na ngome o mona ke façon mona ba ninga ne baza o mita ka lokande ti yo donc oza va réquilibre Bernice nga tango na la gomme na kena bien na la gomme na ke bien matanga yinga comprendre na ne pena motivation ba camarade ba lata nga pena la gomme na ex na ba Gucci na ma boye ex na mo kabela na ils appellent bien ensemble au tapou pour tirer la caméra ils ont resté ils ont marqué akabela nga na mo be lo kotia makolo te na vue de la gomme bien na limiki na lati na so mo tabebi na entourage na mona ye mo ntabela comment nga ko fana mbali na moi Bernice na vena mbali na nga mo mobali ye mutuka isa c'est ça so du mobile mo bomoni oyo avenir zalobi to vanda oui et lorsque biso to comme côté ba camarade ne va pas tout ce côté ba camarade ba na ba compréhension na camarade comme manga tebo inde botakaza ba kaina na boko tout ça la chose nga c'est que nous tous les choses ba na nous ça là ba na sens ni bo ta ko ke pa place mo vandi mobile pe jaw be na fi wana yeso zo boya kendi Quel est le ménage que je m'en et pour ça ma ligne il reste comme ben ensemble on connaît le papa et je me compte là tu sais et la maison est bichou il pas peser un bichou quel est ba jeune fille va comment on fond mais nga na yebi na kati communauté na yebi za na commence beaucoup on commence car les bébés ça dit entourage pe et bébé ça que ça de commence là ça que mobile na e ba vendre qui vraiment na passe vraiment mbala za ne lokoté za donc azo débrouiller kaka mais tellement de commencer avec na camarade amemaki na be règle mususu o le long de commencer na comment ko ni se plan la vie pour la nuit le ko ni etude kinga na sala ko lolo tala mobile wana za papa wala e atia le boko et ça pas encourage et toi na katu de construire ça ba donc il y avait crise
même sous loi mo télémé la yobala Oui, c'est ça. Parce que et ça sur rêve mon long même sous ko bando kindi na za mona ba yebaka o mo bali o amonga ejo so foto lubele règle mo fuka bakabo moi vous dites ba tchoko ba ya mo ngai na lobanga bloko ni kota te ngani na za na koza na mobile na moko tende na zona na sijo yo na na mobile na mona poto j'ai pour te passer j'ai pour te passer j'ai bino ozaso za mbena poto pas faut te même na base là ya on répondre aux questions même sous béni ça nana mobali na nga na poto a raison na rapona nga fin du mois boy po a rotinela nga tene lotinenga lo batinenga nga zo rapona nga beaucoup poto ko pesa rafu ça faut caillou so ça la côté c'est pour bêta chez la soto liba rotinela lelo tinenga lobi lo bien rotinenga no na c'est la peine fin du mois mobali mo boy akanisinga on aime suka moninga boy c'est pe nanga ah Claudine c'est pe non to vivre mais tu comment vivre wana mo kabila nga moi sans francs les a gloire à Dieu yo tinde ngwa na siko est-ce qu'on a kin awa na ABC tombe na atinenga Western 10 chiffres et Lambert 5 chiffres to ke zo to le ngso mbele menali bon ça na réseau na raté na vie moi si faut avoir conscient on est loko leki na vie so na vie ya mutu faut avoir conscience mi bali na za bon 4 5 6 pour ça na moi si nzote bebaka parce que on va piquer mi bali ba comme infidèle en plus donc les appels mo biso ba fille donc pour osala vraiment que osala ka yo faut le ko lo mo boteka c'est ça voilà nyo sona ni ebi mbeba mo sala na basi ba mo benga biso buka le lamba le donc avant tu na ba on laisse ba que li foot na yo eza OK bon côté donc quand les arabes que mobali azio que pour mobali akazi biso que to bima na yo passe li ba le lote puis en plus c'est sous et les autres bébés c'est sous ba fille sous trop ba réseaux sociaux beaucoup d'internet toujours mon ngana ebi moi na moi c'est alinga ko mobali te mais azaka chaque une heure sur bato balali azana code mo ba beta rache batala ba film donc moi déjà ami bébé là oui ami bébé là après ba yo découvrir que akoma ko vivre na mobali taka moi na bandi via mobali sika mais a sauter que tina mobala ba a sauter de la ti a comité na niveau pas mobala ba ba misusu vraiment ba bazo bébé ça ba famille et puis son vie eza vraiment passe maman tala ki azana mona qui grand type mona ça poli donc on mona appelé ça oyo il y a des so poli faut au ça la vie misusu pe ezo mona eza ka ba biso mona ba vutima ka ne maman Claudia le bi ba vutima ka ozo mona ba vutima oza mo ba no tema monde comment déjà et comment ko pousse et comment ko sauter dans to lika biso fi faut la donc to lingi vie pese makasi est-ce que mninga ko sona obeto chita sima mo ba yo yeba pété et ça m'a payé au bout penza mobali au mona ba fille mususu eza au mona moi si ye moko aba ko respecter ndeti moi si pose à moi si fan ko ke lo bantika pour ojo valeur mobali so ko mema menu na ba Bernice lo ko te kambo mo utaki pa mobali parce que mobali o pesa ite kasi Bernice ko on te ka mususu pe moi si mususu eza te ka fote ka ko ba na valeur mobali aza être au basana ko moi nzambe ninga sala moi obali akoeda kaka mwasi na ye tout comme pe ngape na koede ezalaka nango na ndenge motivation sikoyo loko ngana nango yo teka te foka mbala yo sakana na ngai non yo moko nyonso se laisser faire faible quoi ngani naza ba famille ngani naza aujourd'hui na mboka nde tozokende bele yaya ngai mboka o nini te kotaka na mboka te yo mwa nzambe ça on va mettre bien à tina banda oui tulia ka mais ce qu'on ngani naza awa na teka te mais ce qu'on bali ndaza na swali ninga alobi eza même swali ngo so nga teka te ko teka te o déborder oui OK ninga mi bali mususu bali ba papa pesi mwasi na mbongo aluka mais mwasi wana azwa mbongo koma ke ba Chine koma ça ba contenir mbene na ndanga koma papier comme ça mbene ndako papier siko eza c'est voilà eza dans un moment na temps écrit eza façon ndenge ke yo moi si moi il faut o balba il faut otala rétroviseur tant mobali apesi mbongo luka asali bongo pour aniko équilibre ezala mobali kata zo charge équilibre mais ezala sur la bonne ça kati bino maloba te ngapi ezala ndeko mobali moko mobali wana kanga pe asolena ngana eto lutaka tala likambo ngana kutena yango
abibasi baza malamu mingi te ba jeune fille ya lelo baza sous sérieuse te bi moi si na ngai na pesa ka nyonso on azaka nango besoin o ye pourtant azaka nango besoin tout na ça la gaye abi jour on a ke ina ki kotala moi na kota bibaye ko bala moi pas mobali mususu abi en tout cas vraiment za ki desi abi ba jeune fille comportement na bango pesa malamu te ba ni ko za mbali moko te donc ben fois ben ni balé ni set pour pas la bango mi balé mi set ndé pas mo ba moni ke baza bagandi on a bino sto bana bas na acte mo mbalo moi ça na moi ni makamu sufi za la ndeni na vivre na yo na mo za omelengité moi c'est pas pardon moi c'est pas changer mon bail c'est moi ça change mon bail comportement madame oui moi ça on a pour changer comportement bail très bien moi c'est à changer mon bail mais tout ça va changer mal pour nous sous vivre ba salaire à changer na été si quand on va vivre na yo malgré tout et donc tellement ka tezala na bolingo sondeni nyo mbongo teka mu te serva mu so na nini mais ce que moi si c'est là mon sérieux moi pas mon bail même suis à kabela moi si était pe la kabaka mais là on mais là on boye la garçon o mo pulu ya base mais na ko pesa mbongo akabana mais ce que na nenga motivation na bina za ka na ye na o mi bo mais na place siko ke na place ke ye moi si ne pas la zo qui na place ke azana ba mi balé o sali chemi moko chemi moko na lo ba donc les mususu yope au lobby ke moi mbala lobby te na linga ka fi wana mais ce que moi c'est na mona o linganga na va solo na teyo lobby na teyo na mona ka o changer te ce qu'on a vu mutu mo boye alingi penga na ko motala na ko motije wana na zape na ye quand tu te plaît ba wana na zape kana ye na oloba uyo akabila na inga me uno mona ye a okabela ngate me a ola tsanga bolingo a ola tsanga oyo alingi ngana a ola tsanga avenir ya lelo te a ola tsanga avenir ya lo mais on a sané akabela nga amema nga toujours na ma Claudia webi ke écoute na pena écoute na biloko na zolo bawana moi si vraiment ça mon bal zo qui paye te ma on a à promettre libala a wele lipo biso basto linga libala on ne ba ninga ba yeba mila ba biname tamba kena na ta cause par exemple on va nina o tolobi na o on est deux choses différentes pour mon ninga ndio to bako a craquer libala te libala les abonnés libala les combat et que libala fungula combat libala comment jouer on a deux combats ya libota na yona libota mobali na yo le comme il y a combat mi balé dès tout monde a aux gens qui viennent dans le bal on a tout porte petit mais ça va on est on a to boité nga puna na lo ba mobali mo boye na ndo fona mobali na mo boité fait na projet na malam mais mobali mo ka ye na obala lo subitement a eu comportement na ngate to ça n'est pas même 2 semaines pas même 1 mois quand maman ba mobali ba ni comprendre ma parle la bonne to lo ba ndé na ndinga ni mobali oyo akabela moi si mais azala na projeté mais mobali mususu azo kabelo ya malonga te ana ba projet malonga na volonté kabonde aza bosuté ana ba projet parce que mukolo asui abi mama na mo ke na zumbo mo go tusu matani tu to boka ko yebi misusu na komi ko débat c'est ya on a linga yo kaza ba projet mais sur le la jui akomi na boju akomi faire souffrir mi bali bongo baza bo vani ne pena tanga passe o vivre na mobali pena tanga passe bité o plamba na vanda solo ba jouer azayanga mais e kuma tanga jui akomo matiso nzete o mona personne là na ndaku te ya ngai na lobaka ngai mbala bonye na loka o matanga nzete donc fuka na mabeka bonye na nzambo sila mama na bi tonton mo boye abanda ko sala na ko to ba diamant na bongo ezambo ninyango siko sawa mana lwa te koto pena comptoir te comptoir te comment on dit ngai alors mobile moi si à travers moi si ne avoir musala wana azala pini loko te kana kelo azu musala moi si bande kone bande ça na miba moi si bande bande ça na miba ba pesi mobile musala mobile hier musala mobile va à décevoir moi ça dit ngai o na salio lelo koma lelo oyo ozui obinga na ozana mais faut que ce moi c'est supposé za mo pardon de comment la liba ko za mo liba funda na sima ok merci nzamba so ende sala nzela na sala chemena na na temps yebisa mo do a tshoko na sala talo la le sala ka chemena merci ke ba na sala parce que tu ba la yombo parce que tu va ça ba be mobali ka ko bala mo enseignant par le petit kindimu musale sila
Moi, si on a fondé, avant, on a fondé pour abota déjà bana sur les 4. Bazala na libala, mais quand nous y a pogné au film. Ça ici, moi ça n'a pas l'air de balayer, on est en motivation pour la libala. Maman Bernice, on est déjà moi dans ce moment que vous voyez. Albert n'a pas été pour plus jamais la vie n'a pas fait mobile. Avec pour ce que tu m'as cambo mobile basalanga, babaïsé on peut faire un mobile moko pour ne yosko teke yo mona masi. A vie non pour le cambo. Vraiment, les arabes passent, il y a le bali cambo, il y a le cambo. Donc, on a des azabes pour nous. Il y a le bibala mais belle baby c'est ma baby c'est ma cadeau. À quoi vivre je m'en moi na garçon. Bon, pour nous on a le nom qu'on va voir. Surtout au bio la naga qui au côté vivre dans les balles cause na opesa. Sort na opesa. Oui. Sort na opesa. Pour eza na opena tina, eza na sens de. Vivre les balles les appels à bénéfices mon pété. Quand on touche sur les bébas. Toujours bébé. Nous avons reçu un peu sur mobile na. Ah, au lieu de jouer. Nous aussi nous avons des basses. Oh. Nous avons une ticket de moi et on m'a dit que mobile a comme le banda. Biso mobile a débatté, biso débat sur débat. Mobile a débatté. Mobile a débatté. Mobile a débatté. Mais depuis ça bolingo pe ezaka ke sila raté. Yo so di ke okoli mbali ni mobile moko te pasalo mabe. Est-ce que o wana na wana basanda moko? Mobile ba sa ndengi na e. So ki junior a bebisa ki obonde fabusa obebisa. Non? Exactement, il faut sangisa o va pondo jo matembo sangisa. Tango retour et salo, yo nem tozana sort. Nzambe pas sunga ka bata bonga peso mobile mo bien na sepe kuno bebi na yo. Si ko peso o mona ke passe wana e salo o regret. Donc après ça o zo sa soki et comme data. Mais comme les gens on a sens. Les gens ont ça c'est que malgré tout mes balles pe bazo sala basi mabe mi belle bana mabe makasi basala basi mabe so pe basi pe lelo pe to kokondana pe ka basi te nanga motivation pe so basi ba ko basi mabala ba komi ko tricher basi mabala ba komi ko tricher basi mabala ba komi ko tricher donc à supporter pour quitter comme tricher moi c'est pas ma yéche maman Bernice na place moi c'est bala chez papa Zana o expliquer papa que papa eloko zo sala eza malamu mingi te tala bana auto boto ba ina zo ngana nzele ko tricher eza misa bala o tricher na mona ngo eza mapi aka kwa za molimo kilumba eza ka kati na yesu kwa ebisi so na lo ba libale eloko liseki et là, ma famille, tout ça mélange dans l'église. Là, ma famille, tout va réclamer de Obalakate. Donc, toi, tu as la famille. Réclamation de Zani. Bon, sur le mobile, la value, il y a. Et l'autre, il y a qui pour le banane. Na mona moi, comment tu as ma pose à l'ibala na yo? Bernice, quand tu as ma pose à l'ibala na yo. On dit qu'on triche, on dit qu'on triche na l'ibala. Et ça m'a bé mon corps. Exactement, na pena basu batrisha na nyaba ngo. Ko mobile na bisi lombo, mobile zalani ka ndumba, mobile zalani ka mubu, mobile kola na ekate. Oui. Oba mobile akola akate. Mais soki mobile wana atosa pa wala la libanda te azala sala mamo ka dali bon. Et on nous ça na Bate ya mobile mobile lokwa bébé moni mo amuke ola kiseni ni osuba ola vêtement osé mobile sous conseil oyo auti ba conseil ba rabika maman que ya pardon ceux qui papa yo ka conseil te yo azo ko mo cité musa ba parents oyo to zwaka tine ngo zakalini OK le papa ba parents to le bin église comme ça ba o bazali ko ne bino me ko pesa papa conseil ke ko bima libanda ata oki okutana ba parents ba on basala pour ba sunga ba couple o ba bala ni bazana bazala pour ba sunga mais eza mobali mususu ko o yebiso penda moni eza boy makam na ngai kaka na ndako ba parents na ba yebate ba parents ba yebate donc ngano do azo maltraiter na niveau mo na ba songa pe libanda tout ça bika azo mobali ya moto donc ako singisa donc alphabet nyonso banana ati na z donc elle susu kutu ko yo ata mo sanda ko uzata na temps donc mobali amona be ami pesi ya nikei moi si pe anda utanga mona trop de soucis vous avez na camarade mo pe te yo revanda bongo te na ndeni mbolo nyo ko loko koko boilata il faut beta moi tout bona boya mo pe il faut comme te ma passe biso toza bato ezaka mobali te biso toza bato po eza mibali ma beli oyo mibali ba bobi passe ba petit ma beli ka ozo bono yango mona ba comportement ba fille bizale ba fille ezokoma mabe biso moko en plus na mibali donc monde yango ezaka donc mutu ya malamu azana eti donc mutamala mwaza azana ete
donc comme opesa kaka mpasi omona jeune fille omoni na mobali omona su mwasi alibala alingi moninga mobali marie soki balati baliasi yo kasi bo bauti ndako no nzo ande bauti na ndako no mpe bayokuta na bafani na ba donc lewa totala na monene ezaka mpasi ake kokoma abomi magana ye mosala na ndako mobali façon na tendeze la triche eza magana toujours monde oyo monde eza trop matata donc oyo fali moko ayembi le monde est trop matata moto asala mokili ezaka nzambe tata bafo ye moko akita kokata mais kala ndenge eza matata wana monde yango ya malamu mpe bazali basi ya malamu baza mibali ya malamu baza lokwa basandre loki na bagile loboko sandre loki napesi bamboto ebele mibali na ye gile loboko makitu meya ambali malamu na bakouple ya mosusu eza so moni yango epesi okomisisani epesi yo poste ya kobala wana mpena tokokite sikoyo okende suka ya biso na biso mama peda baconseil naye mpona bajeune fille oyo basalaka makambo oyo wana bazala mbali moko te conseil oyo opesa bango epuis na numero ya telefone na mabanga wano bango mpasi tokomidea na suka émission ngai na conseil na ngai so nalobi mabe bandeko na nga bolimbisi so nalobi bien bokelaka bafleur nabeti bakutu nyonso nabeti epaku alimbisanga conseil na nga na kopesa biso basi tochange tomeka na kovanda na mobali moko totala lelo mwasi aza kwa fleur mwasi akinda tomona lelo bayemba bato ebele lelo biso otali bafina bango mpe kitoko te basila mais sikoyo bamibali na bango wana oyo balinga bango na bagénération na bango lelo balule na libalule akotemisanga mpe na nzala lilinga mwasi asila mwasi soki ozwi opportunité baobsilize opportunité wana mwasi soki okute na moyeba kovanda mwasi motamemaka baedeka mibali mibali mpazala ne baedeki ete mwasi nanga lobai tosala mwasi nanga lobai tozomisa ezala mingi mwasi yango tobetaka sete mpo biso toa bamama tomilobelaka biso moko baerreur ya mike mike fo toyeba kokorge yango ntango tozoloba masolo ya bana basi na mitiaka na kati mponga mpe naza mwasi naza parfaite te naza na baerreur ebele naza dune te naza kaka teke ngai nde nasala mama malamu nana baerreur na ngai mais siko baerreur na ngai wana ngai moko nayebaka kokorge yango nga moko nayebaka nde naokende boye te fona keko nga moko nayebaka ngo nalingaka mwana mwasi azala mwasi azala mama ya lobi ayebaki un jour na tika oyo olobi na mwana bala na fana za ko mama azaloni aza ko mama loni ko mama mita donc ko ba sango lobi avanza ko ba Christelle Chaumba na mobile na journal na vanzi na libala na aza ko ba tabita changu ya na wana defote aza ko ba chicha oh ya fana ba mobile na ye ba mobile wa shiya mbuzi donc avanda bite na vanda on se mobile na ngana na otalela ye yo tolingaka boye pourkoi babiso ozali te naotela oyo nde nazalaka na ye toyeba lobi biso tosala eza na ndenge ya mabe te tozoteya biso nyonso tu toportaka baconseil yango oyo nani alobi beyangisa oloba naoki lelo omobengisa bisaki ya bien nga mope te merci beaucoup na babiso tu balinginga azo kwa na mission na bisi na bote ya ngai na dilungu selemani mbana mandefa pepe na kati ya Suisse na pepe na kati ya Bela na Belgique na pepe mbote ebele na pepe mbote na ngai na Micheline Titi sa grande sœur propre na kati ya Bela Belgique na pepe mbote ebele babi baza pepe ebele na pepe napesi zini mponi mbote ebele tabita changu napesi ngomisa mama bambote ebele nalingi bino mingi je vous love moi numéro ya telefone nanga à suivre baémission ezeli na kopesa sezeli okopesa mama ya biso Bernice numéro ya telefone conseil mpona bajeune fille oyo bazalaka bacomportement mibali moko mibale opesi bango conseil na mabanga mibala conseil na ngai ezaka mpona biso ba jeune fille donc natia général mpona na jeune fille en tout cas vraiment mibale eza nango na ntina moko te so oza na mobali oyebi ke azaka ye ovandi donc conseil kaka opesa yango wana donc eza
ezaki tondo le bila pona ba fille eza elomo to pesa na ba idée ba conseil pour toza ba to mission ça na place na biso basi en tout cas vraiment to komi vraiment là sur na valeur te donc beaucoup de même moi aligné le solo au mona rage a on dit attention que na zamba lima on dit maté pour ba lobi déjà il a la moko c'est pour ça malale béni donc yangwana kaka conseil na biso to le bila yangwana donc ma mbote na PC pas dem spirituel en France papa social na peso bambote donc na PC américaine na Luanda tara mbatinda ba na deka ba bijou desi famille na mavwangi dédié mavwangi Rodrigue mavwangi Piloli mavwangi Cédric mavwangi na PC bien sur ba bijou William ngo bambote na yo na PC mwana mwa mobali ka deve na oui mon fils na peso mbote mama Georgette vraiment na lingi bino trop sur ba remarque ça numéro nanga plus 243 89 83 71 616 plus 243 89 83 71 616 permisingani na luba kaka napesa kana mingi pina ba jeune fille baza kokola ba solo faut que ba kotambola ndenge sekeli bibi mwasi moko mobali moko soki tobetisi mpe bele mabako bana komi sizaka juste kaka na bakonse na comportement ya bana basi toza besoin ya baremarque na bino esa biso bien kaka bisika batiaka commentaire wana kokommente esa biso Barbara wana profile pesa la mbote mingi mpe banyonso oyo balandaka émission oyo tolobela mpe baoyo nyonso balingaka etole botakala pesi bino bambote na bino mingi esika mpo ozwa na bandako napesi mbote na nga na ami kotiene tabwanda nzambe ya weston depuis Suisse ya na peso bambote bele na bosani te Gravina Mawela mon frère chéri Zino Lukuni Maboko Bonke Papi Nekina Tatanga Nantaba na peso bambote bele ainsi que Chili Ambroso na peso bambote José Kongo Moyaya la peso bambote ebele la peso bambote pa Eli Kandole depuis Soudaf la peso bambote ebele Fatou Molamba la copine de moi Fatou Molamba bambote no ba gros bisous Fabia Kasongo Domo Mwemba mon berger Franck Ebengo Christelle Ngamata Christelle Chaumba ainsi que Jonathan Libanon Ngamata la peso bambote ebele au s'abonner massivement la petite 3 et ça biso bien vraiment ma casse dans la besoin de faire c'était ba remarque na bino dans la pose ba remarque na bino et ça biso vraiment bien ya ma casse pour le cas ceux qui pour la suivi ton coup na numéro de Malasima bye Kalisus Maramba danger de ce bota BTV3 chaîne sur YouTube BTV3 bana poto bana partout bana monde entier balobi sita munene babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver